Mama Charlotte, Magali lo mama, oyazali mwana na yo ya mabele. Nazwata ya kuluba kombo na yo ya mabe pe ya malamu. Mususu potala te. Mususu potala. Ngana zanzambe te pona jije yo. Na nyonso, lukuna na eko lubango na réseaux sociaux. Na imiliaki yo, mama na nga ya mboka. Na eko luba teva pepe, ona milaki yo. Mama, eloko eleki pardon na se na moi, ezali te. Na eko senga bolimbisi. Otikala kufinga ngai te, otikala kufungolela nga kamera te, otusha membre ya famille na ngai te, ofinga ni mama na ngai, ni tata na nga, oza age moko na mama botanga, 64. Seke eza loko na zai kufinga mama Karo. Mama Charlotte, mwana na yo Magali, aye kusinga ba excuse devant peuple. Naza na besoin ya bénédiction, mais naza na besoin ya malédiction te. Voilà. Ngape na na wenga bana. Na olinga lelo te na kwe moko be mama moko azolala na pasi. Mabe to malamu. Nzambe mutayebi yo. Ya solo to ya solo te. Ngai naza sente pona vanda wana na jije yo. Me lokola ozali mama mwana na yo ekoyebisa yo olimbisa ye na mabe na malamu na nyonso nalongolaki tous les vidéos mama oyo nazali kosala mpo na yo oyo etikali pa bato batikali nango eza problème na bango ngai Magali lo mama atuka na abizaki na basentima na luyenge soi-disant na groupe moko ba répondaka muto a répondre yo naza me placé ya kofinga mwana na yo ya kosalela mwana no ba video me yo te otikala mokolo moko te koloba likambo soki bana ba video batela biso ngana kokota jamais na fulu na kota lufelo pona fulu mama na ngai tikanga bongo te mama na ngai te yanga bongo te mama Charlotte Magali lo mama la journée à lelo Nzambe a permettre que naya kufana na kiti pona kwa yebisa yo bolimbisi na miliaki yo devant peuple congolais oyo bazali bana na yo na miso ya bato na Kisasa na poto na mokili mobima kaka kiti oyo eyaki komilie yo mpe kiti wana ekosenga yo bolimbisi naza na besoin fona koma na ba age yo bino bwana nango fona mona bana na ngai fona mona bakoko likolo ya bakoko na ngai malédiction ezaka mpona mama Karo te aya kolobela nga mabe to batata mwasi na nga non mama na nga na tata na nga bakoyetike nga bien mpe babebisi nga te me mama moko mpe ya libanda abebisi nga koloka ezali kaka so moto ayoki mpasi na motema na likambo osali ye nga mpe na mambo na nga na mpe na bakalite na nga malamu na mpe na badefu na nga mama Charlotte mama oyo abota Karine na ekosenga baexcuse devant bato limbisanga mama sekelo na koloba wana oyo nazalaki nango ekoloba na mokolo ya lelo le 9 novembre 2022 tozokotani ya sika seke na bamama mo baza ba innocent bayebi na bango eloko te likolo ya fulu tosala mwa groupe na biso non c'est bon. Voilà bandeko. Merci beaucoup de m'abonner à Miss Elongation. Voilà bandeko. Un exemple à suivre. Félicitations Magali lo mama. Maman Magali lo mama. Félicitations Maman Magali lo mama. Kaka ndengo lobi. Mama na yo akoki kolakela o mabete me mama mususu soko sali pe likambo esali epasi akoki pe kolakela yo mabe. Ngapi na do bengo Magali lo mama te oza mama Magali lo mama. Mama Magali lo mama
Félicitations, félicitations, félicitations. Coup de chapeau. Au sali acte moko. Non, 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 kinjo to malili. Bande kona mataki dana mbetu kulale. Nazwi telefone nacha bostra na sambela. Nakoi na video yo ya pardon ya mama Magali lo mama. Oza non sainteté kaka ndengo lobi mama. Mais le pardon c'est une puissance qui libère. Comment la vidéo non ndongo zo singa pardon eza pardon o euti au fond de ton cœur. Félicitations maman. Parce que maman Charlotte wana aza mama moko aza mokolo. Modèle bino bo sala kabandeko wana problème na X silana na X bino bo kotaka na ba parents ezaka bien te. Parce que aza mama mokolo azomona ke na kati ya communauté aza humilié okuna finga okuna finga okuna finga c'est pas aussi gentil bandeko. Vous pensez que pourquoi ma bote ya Karine est fungwami? Est-ce que boyebi tina ma bote ya Karine est fungwami? Falaki mama Charlotte azonga na source. Falaki mama ya Karine o ezali mama Charlotte azonga na source. Ayambola, a dénoncé misala ya mabe oyo asala kana passé na ye. Na miso ya bato. Po vi ya Karine to libumu ya Karine esa nini efungwama abanda ko simba bana. Est-ce que ça qui combien d'années? Après ko yambola, après confession ya maman Charlotte, et ça li combien d'années Karine a simbi mwana? Et ça li combien d'années Karine a memi zemi bandeko? Bo sala kamakam na sentiment ya caméra te. Bo ki Magali lo mama ndenga lobie na koki ko mema ekulu sute pour na groupe moko boy pour na lisanga moko boy. Donc cela veut dire bo sanga naki. Bo sanga naki bo sala ki groupe pour bo finga Karine na mama na ye. Oui, Magali lo mama. Siko na lobie Siko bino bato bo sala ki mutu ya train na bino na makambo Karine ezaki Magali lo mama. Siko ye moko na mutu ya train a cessé les faits. Siko bino ba demi Dakar bo zelani pour cesser les faits. Cela veut dire bo finga ka Karine na soni. Tellement soni bo monaka so na tiki so patika ka na diembela ndeko balia mbika na soni te. Balia kambika na soni te bandeko. Éclaireur na bino Magali lo mama mutu asimba ki dossier ya zemi silicone lokwa Magali lo mama ate azate yeyo Magali lo mama amikitisi alobi ana posa na kitati na 4e génération nanga na posa na mona bana nanga na posa na mona bakoko nanga na kolinga okota li felote pour na sentiment ya bato pour na sentiment lo yenge ya ba groupe moko boye non un exemple à suivre maman wana bobandi ko finga depuis kutu Karine azalaka na kisasa bobanda ko finga maman wana jusqu'à présent vous continuez à blesser ces pauvres mamans. C'est pas normal, c'est pas normal. Bobunda bitumba na bino na bino botika ba parents bato ba innocente ba vanda kinya. Félicitations maman Magali lo mama. Boende zalaka mama. Magali lo mama s'est libéré Bino combat, eza combat nanga, combat boke ko longola kabila na disasa kuna bozo ko kateka combat na bino zalaka devant caméra, ba combattant di fuati. Eza combat, ngana ko tikate, combat nanga na ye, combat nanga na ye bobunda na ringini. Na ringini no ba chaka bino ali folemani kuna bobunda na ringini combat diako. Bozani na misala mabe. Bozaka na kindoki soki eza consciente ezake conscient de tambwisaka milimo na bino. Siko moko na bino yeyo ayamboli. Et les autres. Ya lokola Yesu ndenga apambolaki batu bazaki 10 na 10 wana 9 kaka mutu moko mutu azongaki pona kopesa Nzambe merci. Yesu atunaki mutu wana bi bozaki 10
yo kaka oye kopesa merci et les autres. Bosalaki groupe pour na ko humilier Karine na mama na ye. Bosalaki groupe pour na ko humilier mobali ya Karine, bosalaki groupe pour na ko humilier mama ya Karine, bosalaki groupe pour na ko humilier koko ya Karine, koko Chiombe. Bosalaki groupe pour na ko humilier zemi ya Karine. Siko moko na bino Nzambe a touché motema na ye, ayamboli, achiki bino et les autres. Bo continuer ka kofinga mama Charlotte, bo continuer ka kofinga Karine, bo continuer ka kofinga Evie, bo continuer kaka ete ya bino. Maman Charlotte wana c'est une servante de Dieu. O mususu wana ki ko filmer sika maman Charlotte ya vandaka endire Google mutela kisaki adresse. Siko kaka ndenga zo sa video moni Nzambe nde asala ke ndeka zo la video ba moko abosani ke fallait pas nini mutu azo pesa kai adresse ya Karine amona na caméra. Ta Nzambe ndenga exposer bino. Tala Nzambe ndenga exposer bino. Bozo kada kosala mutu mabe ale mutu aza éclairé alaksaka bino ndako mama ba Karine, ndako koka ba Karine, musala Evie asalaka mwana melaki biberon basokola te Karine azongisaki asalaki video ye komonana mutu azolaksa bino azolakso njela njoka mutu yango azaki camarade ya Karine. Mutu a mutu te bandeko, méfiez-vous. Méfiez-vous mutu a mutu te na mokili oyo. Confiance na mutu te mutu a boma yo yeba ete ozape musika te bandeko nanga. Acte o Magaïlo mama sali eza munene pe ya makasi eza munene pe eza makasi. Habika na kicho na ki ko humilier yo mama Charlotte kana kicho na ko singa pardon. Eza acte moko munene makasi. Qui est derrière Magaïlo mama pour assesser les faits? Nani azo pousser Magaïlo mama atika makambo yo nani? Boye bate Dieu parle t'attend d'une manière d'une autre Osala makam na bino makambo sa na kati ya YouTube ezake bele bongo biso batoto lata na biso mamba ofinga Karine te to esa biso ni biso pe tozar pe kana YouTube on lokwa pe kabino poni to yaka pe ofinga Karine te poto luka soki tozwa soki ba million yango ya YouTube ça musa non normal et puis c'est tout bolata mwana batu bolate lokwa soki nini mais non eza pe kitoko te wana boza eza lokwa boza ba point faible si je peux dire boza na ba ambition pour na chaîne na bino te yango bolata kaka mwana batu bolata ye bolata foyer na ye bolata famille na ye batata pona na tata pona mwa moso communique ezala nani muninga tata po wana msusu wana na bosa ni kombone batata Oscar bapi ba congolais pona nini te bango pe bafinga Karine po batalama soki Notre-Dame soki la grande dame so comment so ezala nango so la grande dame mabika so comment so ezala na bosani pona nini te bango pe balata Karine mokonzi po batalama basala makam na bango mususu baosala ba vlog na bango baosala ba émission na bango baosala ba analyse na bango bazosala ba makam na bango ya kolakisa bato ba business ba marketing et tout batala maku kitoko makasi koleka na bino bato bofinga Karine ba madingi Karine mokonzi batata zozo na ba mama zozo boyambola ndenge mukonzi na bino Magaïlo mama ayamboli bino pe boy tiboko yambola tozakaka omoni bino tiboko yambola nzamba na bomoy loba nzambo mama Charlotte wana sambelaka akufa se kwa mokola mine mais mama na soka za innocente na ba makamde bofinga ka ye afinga binote akipaka binote atiela pe caméra tende tibino azape koni fois tite koki koni mama pe mama matière nde tibinote mais bofinga ka mama wana bo humilia mama na tina moyen zéro kama bolongo na ende abuka na se motema obino bozokisaka ye alelaka nyonso tu boana boape na ba mama boza pe ba mama boza pe na bana boko futa bandeko boko futa na opesa bino lisese wana na pesa bino eza filme moko ya filme Nigeria na pesa exemple ezalaka na roi moko azalaka kotambola na njila
kandenge ezalaka roi ke promenade. Sikoyo na nzela koko moko boya simbaki nzete atelemisi mutuka. Atelemisi mutuka simbaki sani azosenga mbongo na balabala. Mbala moko roi wana kiti na mutuka atindiki koko wana. Tango atindiki koko wana akwei. Ale koko amusuko tango akwei yaki atelemi siko asimbi roi wana na ilamba. Roi atindike lisusu. Roi mba moko abengi ba serviteur na ye baya ba a changer bilamba mususu parce que koko wana azaki salite loko asimbaki eba ndeko. Njoka nde koko wana azaki na eso pe angelo nzambe oso pe angelo ya munguna o toyeba te. Mba moko koko wana a lancé mauvais sort pa ya roi wana. Roi wana mba moko a déformaki elongi na yebi te soki bato botala film nigérian a déformaki mba moko elongi a déformé a komi moche. Pona nini bandeko nanga a réagisaki mabe devant koko wana. Ndenge bofinga mama Charlotte, boyebi nde motema na elelaka. Boyebi te, boyebi te bandeko nanga. Ndenga sololaka na nzambe na ye tango abukaka mabolongo ne na se tango atiaka tolo na ye na se. Boyebi te bandeko. Mutu na mutu aza na façon ndenge na ye o asolola na nzambe na ye. Boyebi te bandeko nanga. To sakana, bo sakana, to sakana kute ponga pe na muninga na bino te. Bo sakana bino na bino bana nde bo sakana bo trasa line na bino bato mafinga. Mais bo tika kufinga ba parents bato ba innocent na ba innocente. C'est pas gentil. C'est pas vraiment gentil bande onanga. Félicitations maman Magalilo mama. Félicitations maman. Maman Charlotte ya monanga te mais ba bobete biso. Maman Charlotte, Magalilo mama, oazali mwana na yo ya mabili. Nazwata ya kuluba kombo na yo ya mabe pe ya malamu. Mususu potala te. Mususu potala. Ngana zanza mete pona jije yo. Nganyoso, lukuna na ekulu bango na réseaux sociaux. Na imileki yo. Mama na nga ya mboka na ekoloba teva pepe ona mileki yo mama eloko eleki pardon na se na moi ezali te na ekosenga bolimbisi otikala kofinga ngai te otikala kofungolela nga kamera te otusha membre ya famille na ngai te ofinga ni mama na ngai ni tata na nga oza age moko na mama botanga 64. Mama Charlotte, mwana na yo Magali, aye kusinga ba esquisse devant pepe. Naza na besoin ya bénédiction, mais naza na besoin ya malédiction te. Ngape na we ngabana. Na uko asolala na pasi. Mabe to malamu. Ngambe mutayibi yo. Ya solo to ya solo te. Ngai naza sente pona vanda wana na jije yo. Me lokola osali mama mwana na yo koyebisa yo olimbisa ye na mabe na malamu na nyonso nalongolaki tous les vidéos mama mpona azali kosala mpona yo oyo etikali pa bato batikali nango eza problème na bango. Ngai Magalilo mama atuka na abizaki na basentima na loyenge soi-disant na groupe moko barépondaka moto arépondre yo naza me place ya kofinga mwana na yo ya kosalela mwana no bavideo me yo te otikala mokolo moko te koloba likambo soki bana bavideo batela biso nga na kokota jamais na fulu nakota lufelo mpo na fulu mama na ngai etikanga bongo te mama na ngai teyanga bongo te. Mama Charlotte Magalilo mama la journée ya lelo nzambe apermettre kina ya kofanda na kiti mpona koya koyebisa yo bolimbisi na mileki yo devant peuple congolais
fona mona bakopo likolo ya bakopo na ngai malédiction ezaka mpona mama Karo te aya kolobela nga mabe to batata mwasi na nga nonono mama na nga na tata na nga bakoyetike nga bien mpe babebisi nga te me mama moko mpe ya libanda abebisi nga koloka ezali kaka so moto ayoki mpasi na motema na likambo osali ye nga mpe na mambo na nga na mpe na bakalite na nga malamu na mpe na badefo na nga mama Charlotte mama oyo abota Karine naye kosenga baeskise devant bato limbisanga mama sekelo na koloba yango wana mpo nazalaki nango ekoloba na mokolo ya lelo le 9 novembre 2022 tozokutani ya sika seki na bamama mo baza bainocent bayebi na bango eloko te likolo ya fulu tosala mwa groupe na biso nono c'est bon bosalaka nde bagroupe wala bandeko tokomi na so na suka topelisaki caméra mpona kolekisa kofaire passer pardon ya mama Magali Lomama envers mama Charlotte mama ya Karine Mokondi. Voilà, tokomi na suka baoyo nani bosabona te bohésite te ya kosabone bosoutenir chaîne na biso ekende liboso na babonnement na bino na kolike na kopartage na kokommente bosabone massivement ezalaki wa bino mwana na bino leki na bino Miss Elongation et depuis quelque part nalingi bino mingi. On se revoit à la prochaine vidéo. Bisous, bye.